Mbote na balandinio surtout ya Adassa te motive, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Les abakuki oi, les Adassa chou de mon cœur oi. Manike, yo o kanisake yo na internet, to na YouTube yo za nani. Mama o mukolo. Ndenge oye na poto na 50 ans, osala ninia. Na 50 ans, oye na poto na 50 ans. Ba musicien kutu fali o abimisela o visa ya 3 ans soki ya 5 ans baluke la e bongo si la bisalo yo mama mukolo azoba ya kizengi bino bwana poto me kizengi ya Bellevue futa bino bambongo po na boya ka kosala ba sortie médiatique ya bazoba po na kofinga asila tout moment en tout cas lelo bo limbisanga nanu me mama oyo komi ko déborder ozwa kize sila ke asalaka ba réunion pona détruire mama Denise Nyankero. Si la kosala ba réunion pona détruire mama Denise parce que yé azana intérêt nini kuna na ba politique to na ki présidence na bango. Omona te kosala analyse ba zoba. Omona te ke obima zoba ki zenya mama. Si la zalaka bien na mama livre, mais si la ana postete kuna na makambo na bango ki député to na makambo na bango ki nenya ki présidence. Ndeni, comment ça fait-il que Koko c'est la moutulikambo monene boui en pleine live, en pleine émission? Oza ndokito eza nini muto ezo salo boui. Si la oya biso la maman des Abakouk SB, est-ce que si la pensa à cause la réunion pour na détruire maman Denise Nyankero? Oza ndoki o lo bape ke si la camarade ya Njora aza vie aza ya grande sœur ya sila ya quartier. O lo bake yo soki oza na 50 ans bongo si la za camarade ya Njora koza na âge ni mama boni boye ko boni boye. Un moment faut arrêter. Ezalaka nini malili mpoto e komisa bino bakizenge to ba mpese ko tabino na moto. Un moment faut arrêter manike. Tika koyokisa bana na yo soni. Obosani makambo R9. Tika koyokisa bana na yo soni. Bana na obazo rater ba opportunité à vie po na yo mama oyo. Est-ce que kozwa kimia te na vie na yo? Oko lapa kombo sila te. Oko longola kombo sila na ba bêtise na yo te. Mama likambo nini mama mukolo boye. Oza toujours na ba futilité. Yo déjà oza kokololo. Okolo bate jamais yo si la mukolo na yo ndengo za bongo si la za mukolo na yo si la comme même pas 50 ans si la koti na ménopause ta bino nzamba bando frapper bino moko likola innocent wana maya misu na etango ezo tanga tongo midi pokwa yo mani ke oyo kofinga sila o asala o eloko te ana problème na yo te oyo ko bima sortie médiatique pono finga mwana bato. Yeba ke nzamba kozwa charge na yo. A kozwa charge na yo parce que ye aza orpheline de père et de mère. Nzamba za nzambe ya orphelin. Tanga okitisa maya misu na yo. Manike de John. Oko bimisa video moko aussi la manka yo. Oko bimisa video moko si la fingi yo. Si la futaka mutu te po fingele bato. Si la lâchité loko la Bellevue o ayaka ko o akenda ko futa bato pona ba fingele bato si la bongoti. Bellevue o kendo futa bato bazana ba poto. Bato bazana Kongo futa kabango. A okabela mutu eloko boyake ko yebisa ba mbwa na ina ba nkulu na yeke na pesa ki oyo boy na pesa ki oyo boy. Pona asala nini aya ko désestabiliser bato. Mais yo, mama o, okutana na nzambe. Okutana na nzambe. Bokomi ko exagérer. To vanda boy to lali to la muki si la sala ki si la zongisa ki si la tinda mutu ta finga bato. Po anini bolingi ko ba bêtise na bino nyonso makamu na bino nyonso boya kokota mwana bato manike de John Luka bato age na oboswana te. Zonga na ona mondi na bino ya miziki kuna. Oye akosala ni oza mondi no te oza terrain na yote. Na pesi yo permission ya ko leka wana mabelo eza yote. Bellevue a Côte Sabino. Bellevue a memisa bino mama mo fibi mungu wana. A memisa bino ba masumu o un jour boko regretaka.
bamasumu kozala irréparable. Si la sala bino mabete aliesa bino te bino pe boliesa ete likambo nini mama oyo un peu de retenir yaya oya kovando fontele mutu likambo munene bongo ki asala réunion po ba déstabiliser mama Denise na likambo nini. Si la naki présidence aza nani mama oyo manike yo za nani na mboko yo poko mopesa batu baloko mapena na munoko koloba. Mama mukolo melingi kokola te mama 50 ans. Oye na poto na 50 ans, tu vas faire quoi toi? Kende ko traiter minu no ane pola. Ça donc et ça la sonne. Yo mama na minu ko pola nozo loba loba mingi. Ah, bana na o mawe. Kozala na mama boy c'est ridicule, c'est pitoyable. Nga mama o abotinga na ko tika eta bandolika na ba réseau bandolo baba sotiso. Bala no ba omono te buzobo ozo sala. Oza zoba mama kizenki. Nga mama lokola yo soni. Yo kozala ta koko na nga. Soni pitoyable. Les abakoko. Totika ki donc il y a un problème à mutu. Bato bele ba na poto ma bo mama lile sala bango mabe. Surtout yende nga eki na kimukolo bo. Tozala concentré. Na kati ya sila bisalo officiel na ko consommer film na biso o ezo ya kala mingi te premier épisode Mama Monique. To s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. To sauter ba pibité to zala toujours wana pona ko soutenir mosala ya Adassa Temo TV et kende liboso. Merci na ba onyo so bolinga nga bo continuer toujours kotala ba publicité. Bye.